Cynthia Bombo Sport. Boss abonné massivement pour na kolanda match nabino na chaîne YouTube nabino Cynthia Bombo Sport. Grande joie de vous savoir très nombreuses fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir aimé votre émission à travers Cynthia Bombo des courtes jambes chargées braquées. Et merci beaucoup na bino batu o bolanda kabiso, bino batu o bolingaka Cynthia Bombo Sport, babonné na ngai, vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez massivement, maman, vous s'abonnez. Naebi kebino bolinganga mingi, ngape vraiment na linga bino tellement chaud parce que nazala na bino kaka na nga na batum soute bino nde baebanga. Bino nde ba abonné na ngala linga bino mingi. Et là je vois encore wana na ko souhaiter ba bonne année na nga na bino nyonso tout ba nouvelle année vraiment na bino nyonso tout au bosepela na nga. Là je vois encore Mado Likudi le cœur de Riti Pantou et sans oublier et na bosanité d'Orcas Mawanzi na kata Canada et pourquoi pas aussi na bosanité Yolve diamant verte babi mon ami de longue date aya kuma yanga ndeko Yolve diamant verte. Merci beaucoup na Hervé le pendant du les grands gaulois yo bongolanga Hervé. Merci beaucoup, ça 2024. Merci beaucoup na binono surtout au vous c'est la kana Cynthia Bombo et merci beaucoup na bato surtout basutinanga. Merci beaucoup na Nzambe oyo azo batela o azo pesa souffle de vie o azo sala kingana yo toza la isusu na journal le po olandanga lisusu. Merci là je vois encore Congo Mokonzi papa Eli Mwimbo babi papa social je te sali baboni nanga nyo surtout na lingimio tellement trop bandeko nanga to soano likambo ezo leka na réseaux sociaux ezo kamusa bato babi eningisi mokili eningisi mai eninga kapamba te bandeko nanga toza basi boza pe mibali mais tant tozo mona makambo eza ko se passer. Et ça la vraiment bien te vraiment et ça la bien te bandeko nanga to yebite est-ce que ezaka na be colonio surtout eza permis moi na ko bala na âge ya 12 ans ce qu'on a âge à 12 ans on auto solo là vraiment est-ce que ezaka il faut moi na bala mobala za na âge à partir de 50 ans 60 ans 70 ans tout en likambo vraiment minga ko le vezati nde bato bazo d'autres personnes babiki asa pasteur. Pasteur Pierre Kassamba aza pasteur bino mo bozolanda bandeko na ngai ngaso na mo likambo na yaka ko expliquer bino so na yoki likambo na yaka ko sola na bino nde mutu bosungaka nga bino bato botiaka ba commentaire to ebite na famille yango ya mwana ngo bonzimi bopesa mwana bino na papa o aza na âge ya 70 ans bandeko la nga yo mama onzimi opesa mwana na yo aza na âge ya 70 ans ataka nde balobaki baluba babalisa bana bona âge ya bana mike est-ce que ça soit que yoza muluba pour la fingi baluba te nazoloba na fingi baluba te nazoloba que ça soit que yo oza muluba sikona ki muluba na o wana kaka il faut olinga mwana na yo abana mobali na âge ya 70 ans bona ozotia mwana na wapi lelo oto komo komona ba jeune fille ko za na âge à 25 à 30 ans soko ba monena mobali msu ya 70 ans il faut mona batunde koloba lelo mwana oyo akiko bala papa ya 70 ans babalani nde babalani bongo na âge ya 70 ans bongo siko na libala ngo mwana ngo akosala musala ndenge nini akoki kosala musala mbetu ndenge nini akobandela wapi akosukela wapi ayebi ne tate ndenge basala ka soko sisi na mobali basuyaka mobali boye bazongisaka boye mwana ngana yebi te ba mama nyonso tona bozoluka kaka mbongo to bozoluka pe en plus pe mbongo wango pe mama jamais yo ndenge osana ko kozwa mbongo ya mwana na yo ya libala to papa osi mbongo ya mwana na yo ya libala olia ngo yo moko okosala ngo te okokabola ngo kana famille batata mwasi bazalaka bamama leki bazalaka bapapa kulutu bazali bandoko bazali toloba no likambo ezosanga motema pasi nazokoka te nakoki kolala te na binsambe na nga oyo kande toloba mokili ngo tokomi na suka yango tokomi komona makambo ekomi kosala maboye vraiment bandeko na nga tokende pa tozonge pa yango tatango ya 70 sentiment ngo ya nini yango ya ye ya kokota na kati ya nzoto mwana na oyo ya koyoka sentiment mpona kopanza mwana bato to nini
mokilo nayebi te tozosuka wapi tozokende wapi. Ata balobaki roi Salomo yango abalaka basi ebele. Roi Salomo yango nandimi te ke roi Salomo na Bible akende kobala mwasi na age ya 12 ans, akende kobala mwasi na age ya 11 ans, akende kobala mwasi na age ya 10 ans. Bandeko na nga eza na bana misusu aza na age ya 12 ans, misusu abandika ya regle misusu mwa o regle yango ekati nango. Siko mwana bongo ayebi ne kutu eloko te, amonika ye misusu makila ya regle na ye misusu 2 fois. Mais lelo oyo nayebi te nde bato misusu bakoma koloba bana esi deja babebi na bango, bana misusu esi deja bapola na bango, komona mwana ya 12 ans, mwana 11 ans azobima deja na mibali. Mais kotala elonga mwana oyo ozomona ke mwana oyo alingi meme pa libala yango, alingi te, eza comme selomo eza forcé. Bandeko na nga bino bato bozala bana bino nga naloba yango nga nde naza be jamais mwana nga mobala ya aye mwana nga exemple mwana nga aza totiaka 20 ans 20 ans, mobala aza na 30 ans, mokola mwana nga 10 ans. Fo na mona elonga mobala yango mpe eza na bato mosusu bakosaka kokosa opeke ote ndenge eza wana mwana nani mobali akosi oke naza na age bwe okomona age yango toko ndeki ya mokolo kota aza mokolo ayekomela age na ye. Ndeko na nga tozokende wapi bandeko na ngai? Nyonso wana mpona libala kaka. Mwana oyo ebongaka po aza na vino ya vi ya manzanza est-ce que ye vraiment saka na manzanza, ye vraiment beti kede, ye vraiment beti joli bandeko na nga, ye vraiment beti nzango. Azomona aza no fillette, aza nanu. Bandeko na nga esali pasi mingi komona papa mokolo ya boye aza pe à l'aise komona elomine aza à l'aise, aza kimia pose. Bandeko na nga ma eninganaka pamba te, soko omoni likambo ekomi kobima ntina na bareseau sociaux parce que trop c'est trop. Ata balobi libala yango babi yo mobali moko yango postate yango ezomona ye te, ekanga ye vraiment. Bandeko na nga tozokende wapi vraiment? Tozokende wapi? Atake mama tozoka mitema pasi, atake baboti ozotala mwana oyo moke boye okokonzi mobalisa mwana o nga mwana nga na obalisi na age te. Mwana nga fatanga no ba classe na ye, fatanga ba classe na ye bazosala ba faire na ye, soki libala emonani abali. Bandeko po oyo tokomi komona ekomi koleka dose, ekomi koleka limite. Toyebi te so tobenga ngo kombo nini toyebi te. Eske mbongo pe ya libala wana mama aboti mwana akoliango pe na kimia, akoliango vraiment na kimia pe afani pa liema na liembo libala mwana nga. Bandeko na nga tokende wapi? Tozokende wapi biso ba mama, biso ba papa? Tozokende wapi bandeko? Tozokende wapi? Jusqu'à quand? Ti wapi? Makambo nini oyo tozomona oyo ekomi kocircule? Makambo nini oyo ekomi kosalama na mokili oyo? Makambo nini oyo? Est-ce ata na famille wana mutu moko te azalaki popesa ta mama na conseil mpona mwana ye oyo? Azalaki te. Bandeko na nga toloba esu nini? Po makambo ekomi osalema nayebi te tobenga ngo ni fin du monde. Po bosalaka makambo ete fin du monde siko eza nini? Yango Nzambe ntango aboma mokili na ye ezalaka mpona makambo. Amoni ba makambo ezosalama bi non. O plepe nini oyo? O plepe nini oyo? Pe en plus pe basali na Nzambe mpona nini tozofingisa doctrine? Mpona nini basali? Mpona nini? Sentiment nini okoyoka na mwana oyo ya mwasi?
ozopesa ye nde pasi, ozonyokola ye, ozobule mso ozobima na mwa moke, azolela oyebi te azolela aza na sentiment, aza na sentiment te, aza na sentiment te, azoyoka nde pasi, azoyoka nde douleur, parce que aza mwasi akomi na temps ya koyoka sentiment te, ke afandi ye moko abandi kose sentir ke ayoka sentiment mobali, non, akomi na age wana te, bien aimé. Oh Jésus, bosanga pasi naofanda naotala na bizambe na nga o makambo nini su nakoma omona na mokili oyo, makambo su oyo toomona na mokili oyo nayebi te so tokobenga ngo kombo nini, so tokoloba nango nini vraiment. Sambe Yesu mokili oyo eza koyinda, eza ya koyinda, eza ya kobeba. Naokoka meme pa, naoyoka somo, nazoyoka somo, nazoyoka somo. Makambo mosusu ezoleka yango ata bayembi bayembaka mokili oyo, mokili oyo ezali na litomba te, mokili oyo ezali na eyano te, mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele, anga mokili oyo makambo ebele. Natambwisaki bomoi na ngai na banzela ya pamba, na mosala nasalaki nabimonaka ngai Nzambe. Ndako ninyo ngai nakotaki te, losambo ninyo ngai nasalaki te, asitanga nga Nzambe betikati na nga, namoni basala Nzambe babimeli ngai pwasa, batinga na nzimela Yesu Mesia, yazali nzela solo pe bomoi, moto moko te kokoma na papa soki na Yesu te, na yango nzimela ye. Aleluya, amen, aleluya, ozana kembola Yawe. Namoni eloko ngai napesa yo te papa, namoni eloko ngai napesa yo te papa, mobele bomoi na ngai nga napesi na yo, mobele bomoi na nga papa nga napesi na yo, mabongo te papa nga napesa na yo, bituka te Nzambe nga napesa na yo. Yesu nayebi te napesa na Nzambe nini na makambo nga nazomona. Siko na makambo oyo toloba ngo toyemba ngo na nzembo nini, bien aimé, na makambo oyo toyemba ngo na nzembo nini bandeko na nga bino bato boolanda nga na minute, parce que ekomi koleka. Ekomi koleka parce que tozomona mingi mingi ata balobi ke batata ngo babima na bana mike te, te combien d'écart, écart nini eza na kati wana, pe en plus pe ye papa ngo aza deja na basi, bongo siko bana na ye, bana oyo aboti bana age bana oyo te, soki lelo oyo bazwi mwana ne na age ya 12 pe mobali mo totiaka mwana mo ya 12 ans, mobali mo ya 25 ans aobima na ye, papa ya oloba nini? Conseil ni yo pesa conseil, mateya ni yo te ya bandimi, toke wapi? Babe na suka tokoyeba basali na Nzambe na misala na bango, yango ezomona na misu bien aimé. Yango ezomona na misu. Tozokende wapi? Tozokende wapi bandeko? Tozokende wapi bandeko na nga? Tozokende wapi? Tozokende wapi? Po makambo ndenge ekomi koleka,
mo malobe comme kosila okomona mwana moko omoni papa mingi bapapa mikolo bosala ta système atake lelo oyo makambo ekoma na okoshe tokomona mpe omona bamama mikolo bazomema na bana mike. Sodome Gomore yango oyo. Sodome Gomore yango oyo. Sodome Gomore yango. Yango to omona makambo susu echangeaka te na mboko to na monde parce que tokolobaka te ke RDC non partout dans le monde tozo vivre ba réalité moza satanique bien aimé. Makambo susu tomona na misu boye tobike tomona likambo oyo eza normal te eza anormal na vie spirituelle eza kindoki mobimba. Parce que komona papa oyo aza mwana na ye kolongola bilamba kotika bolumbu liboso na ye eza da kindoki eza da libabe. Bien aimé tokende wapi? Tozokende wapi vraiment na makambo oyo bandeko na nga tozokende wapi parce que makambo oyo ekomi koleka. Eleki bien aimé mokili komi nango kokelebe mokili komi nano kobuwa te mwana nzambe solo telema luka nzambe na ona bosolo telema mipesa vi na yo luka Yesu Masiya aza nzambe oyo arépondaka. Pourquoi biso tokoma mona makambo so totrouva ngo normal? Non, c'est anormal. C'est anormal. Je ne pense même pas que na libota mobimba mutu moko te azalaki akopesa conseil epai ya mama ya mwana te epai ya tata mwano. Est-ce que mutu azalaki te bato bazalaki bien aimé bato bazalaki totelema totika tokima makambo yo mutu obima na batata mibimba yo mutu obima na bamama bibimba boyeba ke suka na yo ezali bien aimé. Suka na yo ezali tala age ya papa na yo otali age ya papa na yo otali age ya mibali oyo ozobima na bango bien aimé. Soki papa na yo aza na 50 ans soki papa na yo aza na 40 ans yo ozobima na mobali oyo aza na 40 ans alongoli bilamba liboso na yo eza libabe total. Libabe eza ka ya tata na yo te parce que oyo ozobima na ye aza age moko na tata na yo un soir leki tata na yo na age un soir leki mama na yo na age mais yo ozobima na ye ozotrouve ngo normal bien aimé eza libabe total. Eza libabe ya koloka bandeko na nga. Eza libabe. Parce que makambo su tozomona na misu boye tozotrouve ngo réalité mais eza réalité te yo tali ke na kobima ne po apesa nga mbongo mais mbongo wana azopesa yo oyo recevoir oyo zwi eza nini? Eza nini ndeko na nga? Eza nini? Pourquoi bozosala nayebi te na makambo su namonaka esala nga motema pasi naomi mona ko msinga te. Excusez nga ndeko na nga yobi te naovanda na mama wana mama nazwinga buchu na ye na kibuchu oyo azwinga aoliesanga aolatisanga aosombela mutuka apesinga ndaku naovoyage nake poto nazongi nake Turki nazongi nake Dubai nazongi bien aimé mama wana ozobima na ye wana aza na asha mama na yo te mituna. Mama wana ozobima wana est-ce que ye na mama na yo nana za mkolo bien aimé mi pesa réponse yo moko betango ya kolongola bilamba ozozwa bénédiction to ozozwa malédiction. Elo musu bato ba comprendre na kate ndeko na nga bato ba comprendre te omoni to balobaka ke libala babala na kambala moko na vie libala soki lelo bobalani lola ifongwami mabele ifongwami famille nzimi commune nzimi bokomi mutu moko ezelo komo eza spirituel epo ni koloba nini
oyo eza kati na yo yango eza kati ya mobali oyo eza kati ya mobali yango eza kati ya mwasi mais lelo tokoma komona makambo ekoma kosalama ndeko oke kopanza makolo ta boeskize nga na baterme oki kuna okobimi na mobali to bimi na mwasi nakobima na mwasi wana bosangani nzoto bokomi eloko moko oyebi semasi nini oyo oswi na nzoto na yo sale savoir omituna otuna ta basali na nzambe yo mutu babali yo te yo mutu obali mwasi te mais obimaka na bana bato obimaka na basi obimaka na mibali ndeko ozokotisa nini na nzoto na yo bien-aimé ezosala pasi omoni tala nakoya naza sur dans une semaine nakoya ofongola bino parenthèse mwa be fo tosolola na bino babone na nga fo tosolola nano parce que eza na bato mosusu baosambaka ngo baza bainconscient oyo nalobaka baza bainconscient baoyeba makambo bango baosala te na vie basi oyeba te eloko mosusu nakoya koyebisa bino tozomona tozotambola na nzela mitolo na biso eza ya kokangama bien aimé na vie spirituelle yebake motolu na yo ndenge ozalaka bo motolu eza kofungwama ntango oza likolo ya mwasi to likolo ya mobali bosangisa mitolu eloko eza kofungwama na eloko eza kofunga ntango osangisa yango eseni ekole esprit ekoti ndeko na nga soki otali baparametre makambo mosusu ya vie spirituelle na sir ondima te ke lelo oyoki olingi mwasi oyo obali te mwasi oleki nde na kir dame te oleki na kir dame nano te to bobali oleki nde na kir dame te oki opanzele makolo kaka mpo na mbongo nasi osala yango te otala vi na yo mpo protege vi na yo tala totala kaka te ke nake na bimi na mobali na nazwi sida to nazwi infection nake na bimi na mobali na to nazwi maladi moko boye na komela kisi ekoleka bongo oyo ekoti oyo na vie spirituelle oyo ya mabe semence oyo batie kati na yo oyebi yango okomela mpe na mobali aza na mpe na sida te aza na ye mpe na bainfection te mais atie yo semence moko ya mabe yaya avant kosala likambo fo tuna nzambe avant ya kosala likambo buka mabolongo bondela parce que yo moko oza demi dieu bato misusu baomi comprendre te pourkui makambo na nga esimba te tala nalobi makambo mpo kotala tato natali mwana nayoki pasi mbala moko yaya nayoki pasi bandeko na nga esali nga sentiment te esali nga esengo te natali pasi ya 9 mois pasi ya 9 mois eza te ya bien aimé ebele ku bakende bamema bazemi ka amemi ka azema une semaine azokoka te mpe mao moko andesa kokufa lobi